Bonjour, bonsoir, na peuple congolais de partout. Le 10 janvier 2022. C'est pas de ma nature. Eza mokolo ya yenga, eza mokolo ya losambo, esengeli sentinelle aloba. Trop, c'est trop. Félix Tshilombo a dépassé ligne rouge. Yango na sengi na bandeko bozolanda ngai na page na ngai Facebook Élysée Mosakoli yebisa bandeko sentinelle ya Congo aye, sinzili ya Congo aye, yebisa bandeko mosusu, invité bandeko mosusu bakota balanda biso. Pour l'amour du Congo je ne me tairai point, pour l'amour du Congo je n'aurai point de repos. Bandeko bokoti bokota lisusu. Nous avons un ignorant en politique au sommet de l'État. Nous devons sauver notre nation. Congo eza ya Tshilombo te. Congo eza ya IDPS te. Congo eza ya parti politique moko te. Congo eza ya yo, ya ngai pe biso nyonso. Yango lelo na telemi comme sentinelle. Na koti na 19e année na ngai ya lutte. Na zongela kayango po bato bayeba. Na bandi etumba lutte politique na 2003 na sima ya Moussali na Nzambe monene archevêque Coutinho Fernando dont je suis le fils spirituel. Na 2003 l'homme de Dieu a déclaré sauvons le Congo, la République est en danger. Tshilombo azalaki na poto, Félix Antoine Tshilombo azalaki na ye kosala na boîte de nuit les carrés eza na périphérique entre Anvers na Bruxelles. Azalaki na ye kuna ezali nouvelle révélation boyebi kaka azalaki ko livreur ya pizza non abandaki liboso Tshilombo na boîte de nuit mosala ni na bana ko sala na lopoto bobengi yango vigile biso na anglophone to bengi yango sécurité bato bakengela ka liboso ya boîte de nuit. Tshilombo azalaki na ye wana et Tshilombo a quitté Kinshasa. Papa na etanga lobi na Tshilombo a quitté Kinshasa. Il est azalaki na 5e des humanités classe ya Sugisi na Kinshasa na collège Boboto. Mais lelo Tshilombo nga komisa Congo ligablo na ye. Tshilombo alingi asakana na peuple congolais, NON à majuscule. Un président de la République, il engage la nation, il doit avoir un langage politique et un langage diplomatique. Mais koko sana langage oyo azali ko tenir wana te. Tshilombo alobi na batu na Kasai ke mboka oyo Kasai FCC alingi te na développer yango. C'est du mensonge. Nayaka na ba évidence. FCC abomi, FCC asali mabe, mais FCC empêché yo obongisa mboka te. Yango na yeko yanola Félix Antoine Tshilombo. Trop c'est trop. Bandeko nang je suis Kasayen. Na loba na zongela kango po bato bayeba te. Je suis Muluba. Mujila kasanga mwa Chimbao. Donc na lingi bêtise na mboka na bisote. Total ango malamu. Sous-développement de l'espace Grand Kasaï. Tshisekedi accuse à tort les autres Congolais. Ba Congo, ba Swahili na Bangala. Pourtant depuis l'indépendance jusqu'à ce jour nakati na mboka oyo to bengi RDC baluba ba occupé poste de premier ministre 8 fois, 8 premiers ministres, plusieurs ministres, plusieurs directeurs généraux, des grands politiciens, des grands hommes d'affaires, grands diamantifères, des grands pasteurs, c'est là dans chaque domaine. Les Kassaïens ont toujours été privilégiés. Tshilombo a échoué. 3 ans, Yakolela. Un président plaintif. Ils ont participé Mawa. Pourquoi alors mes frères de Kassaï n'ont pas construit au Kassaï et développé chez eux comme le peuple Katangé, le peuple ya Équateur, le peuple ya Congo? Pourquoi vous développez Balingiamote? Nous les Kassaïens, moi j'aime les Kassaïs, mais la plupart des Kassaïens, comme moi, n'aiment pas les Kassaïs. Bande konanga ya bandundu, balingi bandundu te.
Nous avons un président, un ignorant en politique, n'a qu'à démontrer yango au sommet de l'État. Loba, les chiens aboient, la caravane passe. Voici les noms des 8 premiers ministres du Grand Kasaï, ayant dirigé différents gouvernements dans ces pays depuis l'indépendance, qui n'étaient même pas empêchés de construire les Grands Kasaï. Chilomba Lobi, FCC, ce n'est pas FCC. Tobandi, Patrice Emery Lumumba, lui n'a pas Aoumela quitté. Azali na Kasaï, premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Colonel Moulamba Kadima, Azali na Kasaï, Pinga Kasenda, Mabi Mulumba Lukoji, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ton père, et Azalaki 3 fois premier ministre. Sami Badibanga, Bruno Chibalanzeza, Nani empêcha qui ces 3 premiers, ces 8 premiers ministres Batonga Namboka Nabango, personne. Lokuta et l'équipe Félix, qui a empêché ces premiers ministres de construire chez eux dans les Grands Kasaï. Tozalina Obozo Benga patriarche, pour moi il n'est pas patriarche. Avant 90 ans, il n'a rien fait au Kasaï. Jonas Mukambaka Diatamzemba, directeur général de la MIBA, Azananda Kuna Kasaïde. Toye Namulenda Mbo, directeur général de la Jekamine, Azalaki directeur général de la Jekamine, Azananda Kuna Kasaïde. Cardozo Mwamba, Diamatifer, Ndakuna ma campagne, Ndakuna Afrique du Sud, Cardozo Mwamba, Azananda Kuna Kasaïde. Moukadi, directeur général, il y a DGI, Azananda Kuna Kasaïte. Tout ce monde était-il empêché chez eux dans les Grands Kasaï? Personne. Toyena Raymond Toumba, Moulongo, ministre. Denis Kambaye, Avantiri, Azananda Kuna Kasaïte, Azalaki ministre. Charles Okotolo Lankombe, ministre, a dirigé Kipe Miba. Philippe Ifuta, ministre. Philemon Omatuku, ministre. Tunda Yakasenda, ministre. Kitenge Yesu, plusieurs fois ministre. François Mwamba, ministre. Lumanu Mulenda Bwana Sefu, ministre. Cheo Kitundu, ministre. Nicolas Kazadi, ministre. Mukoko Samba, ministre. Patrick Mouyaya, ministre. Gilbert Kankonde Malamba, vice-premier ministre. Samba, ministre. Tony Mwamba, ministre. Lambert Mende Omalanga, ministre. Mutu Mokote Atonga na Grand Kasaï. Chez nous au Kasaï, les hommes d'affaires n'ont pas construit. Na Bandundu, Bandeko na biso congolais originaire de Bandundu, ce n'est que Takizala à Tonga, au tête du Kwilu, nous étions encore très jeunes. Na Kasaï occidental, dont je suis originaire, Mutatonga, Bimancha, hôtel Bimsum, na centre na Katiaville, Mutatonga Ndaku, Kapetapol, à Tonga. Badwana batuso Bena Lulu à Neto Tonga. Toyena Gilbert Chipamba à Tonga, à hôtel Penanda, Bena Lulu à Batonga. Mais bandeko na biso Mbushima ibo Tonga te. Kende na Katanga, kende na Nord Kivu, kende na Sud Kivu, kende na Maniema, kende na Kisangani, kende na Equateur. Ba Congo kutu tokolo bate. Mukongo nyonso azalaka na ndaku na mboka na ye. Alors, un président menteur, ignorant en politique, Fachi. Azoko Sabakasayen, empêché qui FCC a empêché. Yozali président d'exercice, président sortant a empêché yo comment? Qui est le chef? C'est le président sortant ou c'est toi le président en exercice? Boti Kakoloba. Pe lissu ce ça la passe be mawa. Okoka bandeko IDPS bozoloba. 32 ans, tokuti 32 ans Mobutu asale lokote. Ngala Zali analyste politique émérite. Mobutu a travaillé de 1960 avec papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nakopanza poke Mesengo Mangembo. Mobutu a sali coup d'état en 1960. Tozu le 30 juin. Mobutu a bengani Patrice Emery Lumumba a sali coup d'état en 1960. Nana yebi collège de commissaires généraux. Papa Etienne Tshisekedi premier docteur en droit à l'université à Lovanium. Mais na gouvernement il y a coup d'état Mobutu à Salaki. Collège des commissaires généraux. Commissaire général na justice, Papa Liaou. Vice-commissaire général na justice, Papa Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a Salaki Mobutiste. Depuis 1960 à 1980. Papa Etienne Tshisekedi de 60 à 1980, Azalaki na Mobutu.
Toi, tu dis que Papa Etienne Bino Bata IDPS, 32 ans Mobutu. Mais Papa Etienne Tshisekedi était avec Mobutu. Na 65 ans, comme ministre intérieur. Azalaki PCA. Président conseil d'administration, il y a Erzaïr, Papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi, 3 fois premier ministre. Mais et ça fait mal. Congolais, nouvelle génération, Bazoko Sabino. Papa Etienne Tshisekedi, premier ministre, sous mon régime de Mobutu. Le 29 septembre au 1er novembre, le 29 septembre 90, au 1er novembre 91, à Sali, 1 mois et 3 jours. Papa Etienne Tshisekedi, a commis pour la deuxième fois, premier ministre, le 15 août 1992, au 18 mars 1993. 7 mois et 3 jours, Papa Etienne Tshisekedi, premier ministre, à l'entrée de l'AFDEL, le 2 avril au 9 avril 1997, Papa Etienne Tshisekedi, premier ministre, 7 jours. Fatia Kendaki na Mupompa. Papa Etienne Tshisekedi a tonganda kute. A tonganda kute, Papa Etienne Tshisekedi a tonganda na Mupompa te. 3 fois premier ministre. Papa Etienne Tshisekedi aza na ndako Somba sur boulevard du 30 juin. Ndako ezali wana. Ndako Mama Martha Zovande ezali ndako ya Erzaïr. Papa Etienne Tshisekedi abotola. Bolobi état de droit Félix bozongisa ndako ya batu ya lac tango ezaki Erzaïr. État de droit olobake mboka ekufa. C'est chose grave. Na mois de juin 2019, Félix Obonzeli RDC Nzambe. On ne se moque pas de Dieu Félix Tshilombo. Obonzeli Nzambe mboka obabengi RDC. Na mois de juin 2019, oye na la fin de l'année 2021, olobake mboka ekufa. Mais c'est chose grave. Yo kendaki na ba faux pasteur, ba pasteur divorcé. Boké na bango, un pasteur qui est divorcé, a se remarié, a balé à Mwasi Mosusu, il a sué son lit conjugal. Moutounyo sozolandanga, ceux qui pasteur n'a divorcé, a balé à Mwasi Mosusu, Mwasi wana salé koboté. Pour tous ces pasteurs, bozomo na Kinshasa, la plupart des pasteurs, Mukuna, Soni Kafuta, Albert Kankenza, Mutombo, bango nyonso wana bakabona na basi basala bekobote. Les pasteurs divorcés. Les pasteurs divorcés. Mariage ali chemin moko ya non retour. Okamati mboka obonzeli Nzambe. Après pas même 3 ans ozongi lisusu lobinini mboka ekufa te. IDPS nde oyo bomi yango. Peuple congolais RDC Koufate. IDPS nde Fachi abomi IDPS. Fachi abomi IDPS. Azui secrétaire général, un Kadhafi. Moteki essence, moteki pétrole, moteki mazout. À l'époque, tobonomo na batu na bakwe ya Yolo Nord, Yolo Sud, Kauka, Bandalungwa, Lingwala, na ba bidon 20 litres, ceux qui kuna carbi 23 heures, bakangi station, batu bazo teka ba essence na ba 5 bidons 5 litres. C'est l'actuel secrétaire général Augustin Kabouya. Azui supporter ya Mazembe. Kuna na Kamina. Na Katanga. Oya baneko kumisa Mazembe. Soi-disant D6. Jean-Marc Kabunji. Usurpateur d'identité. Il n'est pas katangais. Il est de Louisa. Mubindi. Moussalampassou. A commissaire secrétaire général. Alors, Mouta bomi IDPS ezali Félix Antoine Tshisekedi. Obomi mémoire ya Etienne Tshisekedi. Obomi combat ya premier docteur en droit. Mais Congo ekufi te. Congo ekufi yo na ba conseiller no bozo yiba. Yo zo ba Congo ekufi yo na ba conseiller na yo bozo yiba. Bozo condamner ba conseiller, il faut pas condamner les conseillers. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a des mauvais chefs. C'est dit que nous devons demander à ce qu'il démissionne, c'est Félix Antoine Tshilombo. Premièrement, a prêté serment quand il a été nommé. Il n'y avait pas de gouvernement.
C'était le gouvernement sortant. Assemblée nationale sortante. C'était une assemblée. Et Assemblée nationale sortante. Asali projet à 100 jours. 480 millions. Félix Antoine Tshilombo Kendawapi. 480 millions. Olingo Simbisa. Ndeko. Vital Kamerhe touche 40 millions, 50 millions. Et la somme restante est Zawapi. 480 millions. Félix Azui. Bobomi Zando. Félix Antoine Tshisekedi. Denise Nyakero Chibaou. La Rwandaise de père et de mère. Avec qui encore? Fortina Bisselele. Avec ces criminels de Yumbi. Le gouverneur. Félix Bakosiote, Bosalige, défi 800 millions de dollars. 800 millions de dollars. Au Binoboke Kozwa. Na Iran. 800 millions de dollars Bokezwa na Iran. Zandu Batongide. Et maintenant, conseiller na yo, Dieu donné Lobo, yo na voyage batie na prison au Bimisie. Parce qu'Azali conseiller na yo. L'autre conseiller, Moutoua IDPS Eteni, Ayibi Mbongo batie na prison au Bimisie. À quoi sert IGF? Moi na mwasio makangu na yo. François Chilumba Badibanga Kolabo lokola Félix Antoine Tshisekedi Pasteur Mouyibite Mouyibé Zali Chilombo 480 millions de dollars et kenda wapi 800 millions ba defa pona kotonga zandu Félix acha wapi dernièrement toyoki 20 millions Oyo Fortina Bisselele Bayibina ba Denise bazu 6 millions ba pesi Félix Omona wapi ba conseiller à président Babanda kozwa place ya ba ministre. Mais non. Ils à la kate. Azui na lobaki on a précédente émission nanga. DJ Chiyoyo, cousin na ye DJ. Okei kozwa un DJ na Suisse au PCA G à francophonie. Au suspendre Akimi. Il n'y a pas l'état des droits dans mboka na biso. Mouta bandi ko yiba na mboka ezali nde yo. O ezali mandat ya ba venturier, mandat ya ba tintin. Oza ignorant en politique. Ce n'est pas un conseiller de président de la République. Azo place ya ba membre ya gouvernement. Eza ministre ya infrastructure et travaux publics nde akosala projet à Chile gelou. C'est encore incompétence. Et ne pas être capable de choisir ses conseillers pour gérer la République est déjà la première ignorance. Et première ignorance, première incompétence. Nous avons à la tête du pays un incompétent. Nous avons à la tête du pays un ignorant. Et Sengeli Félix Antoine Tshisekedi a démissionné. Ozali ignorant en politique. RDC est koufité. IDPS n'est koufi. Bokomo na ba conséquences na yango. Obonzeli Congo na juin Nzambe après ozongi mais non pe Bible zoloba na ba pasteur nous pas tout autour no mingi ba divorcer ba za ba venturier Bible lobi soko lingo pesa Nzambe offrande tika offrande kende ko bongisa na moninga na yo okende ko bongisa na fayulu ndengo yibaki maponami oyibaki maponami ya fayulu kakate ya lamuka na peuple lamuka c'est le peuple. Félix Antoine Tshilombo, Obosani Bible Lobi na Proverbe 18-21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera les fruits. Olobini, le changement c'est Martin Fayoulou. Après Balouki. Mais non, on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Ba fanatiko ba jokou misayo ba ko regretter. Ba ko regretter parce que tu t'es manqué de Dieu. Ozolo baba bêtise. O komati mboka opesi na maboko nzambe après juste mboka no lobi que c'est kufa. Mais non. Bon moinayo à ma qualité de prophète king surnaturel. Bon moino ezali banda lelo. Compter, peser et diviser. On ne se manque pas de Dieu. Compter, peser et diviser. Bon moinayo nazo mona oza suna mikolo mingi de ça c'est la prophétie pona yo fachi
On ne se manque pas de Dieu. Okei na mboko mu pompa. Batinda ka sécurité d'avance na équipe moko bakei kuna. Fachi akomi na mu pompa makamba soni. Denise ayoki posa ya grand besoin. Asali yango na zamba. Asali deuxième fois a eu infection. Denise asali infection. Abeteli yango Didier Boudimbu, ministre hydrocarbures. Awabi mukusa moyen te. Mutu na ye. Boyfriend na ye. Bazalaka na ye l'air nyonso. Bazui ba bidon ya 20 litres. E uti mbushimai po Félix ake na kosokola na mopompa. Félix. Okomi na mboka oyo na Sankuru na Loja. Olobi arrière-grand-père ou arrière-grand-père nanga azalaki mutetela boza makila nanga menteur. Un président de la République ne peut jamais dire boza maashi ya mumenu Bandung Mungala ozali président ya RDC Mungala Muluba Mukongo Swahili ba yonde président ya batu nyonso mais okomi kolobake boza makila nanga lelo na kozala mulaite na kosenga na ba congolais Antoine Chilombo akei Kasai 2 semaines ake kabeya kamwanga ake na mupompa mboka ya papa na ye bino boye bisangai akendaki na mboka ya mama na yete pona nini. Félix Antoine Chilombo wa Tshisekedi okendaki na mboka ya mama na yote Marthe pona nini. Toi qui te dis tiye mama na azali muluba yo poza muluba okendaki na mboka mama na yote. La réponse est claire. Maman Marthe est angolaise, des mélanges de père et de mère. Maman Marthe n'est pas muluba. Raison pour laquelle okenda na mboka mama Marthe te. Omoni ke loi chani ekoti mai. Oyango okoya ko soutenir yango te. Okosi ke non papa bota mama na yo auta na malange. Mais maman ya mama Marthe, elle est aussi angolaise. Mama Dembo, na toute une question. Mama Dembo Félix Antoine Tshisekedi azana ni pona yo. Mama Marthe Dembo azana ni pona yo. Mama Dembo azana ni pona yo. Okei Kasai, mais ok na mboka ya mama Marthe te. Parce qu'elle n'est pas kassaïenne. Maman Marthe est angolaise de père et de mère. Ba uta ba malange, ba yana Kasai. Et ba kolo mboka isika bayambaka ba koko na ye. Ba koko ndimateko kende kuna obimisa Maman Marthe muluba. Maman Marthe est angolaise de père et de mère. Lelo bino bone koloba. Congolais de père et de mère. Loi wane koti na mai banda lelo. Félix ozo kanga batu mosusu pe ozo tika bango. Dieu de nous lobo muyibi. Lelo nakata IDPS bozolo banini. Ce monsieur conseiller à Félix, membre à IDPS, Marcelin Kadhafi, secrétaire général à l'obik à suspendre. Mais non, IDPS, un conseil gratuit. Bolongola, Félix Antoine Tshisekedi na IDPS. Il est membre de IDPS, Bosenga Congrès, Bolongola Félix Antoine Tshisekedi na IDPS. Il a trahi la mémoire et l'idéologie de Papa Etienne Tshisekedi. Namboko Zimbabwe et Salama, Longola, moto ya sala parti politique azaki opposant. Il y a président Atika Biso na Zimbabwe. Bolongola, Jean-Marc Kabunji. Bolongola, Augustin Kabuya. Congo ekufa te, IDPS nde ekufi. Mutabomi yango Félix Antoine Tshisekedi. E bomo inayo, ndengo sakani na ba pasteur ba venturier. Ozui pasteur musu William Dikan, akabwana na mwasi na ye. William Mwana Ganayen, aventurier, ayoki Paola yebisie. Américain pour Paola yebisie que non, bakocha Félix président na Congo abengi yo na ba pasteur ozana bango balie yo mbongo ake na Lualaba azo fina fifi masuka misu alobi fa bana kosala minéré oh tout autour de toi
Mukuna et tous les pasteurs Luba qui sont avec toi. Bazali ba Ikabod, ba suna gloire. Ce sont des pasteurs divorcés, les pasteurs impudiques, ils ont sué leur lit conjugal. Moi, je n'ai jamais sué mon lit conjugal. Jamais. Je ne suerai jamais mon lit conjugal. Il n'y a pas la communion entre les ténèbres et la lumière. Ba pasteur Aloko Sambongo, ba pasteur Bandumba, aucun anniversaire à maman Langi, au Fukam Otomboli Maboko, Badabita Asambela. Au Sambela, Yom Tozo di Manabasi Abatu. Félix, Antoine, Chilombo Tshisekedi. Moi sur Bozana olinga ko tiesu ministre Denis Nyakero Chiba ou Aboyi ministre ya économie Yiba Kimbongo Akasia Bandubula Félix Antoine Tshisekedi relation ni nozana mona mwasi ya ministre ya infrastructure et travaux publics Alexis Guizaro mwasi na ye Clarisse bozana na relation ni so ko mo konzifo ozana basi ya mabala ozana basi nyonso bakomi yayo. Mais non, on ne se moque pas de Dieu. Olobi ozu mboka na juin 2019 au Bonzeli Nzambe mboka. Après olobi ke mboke kufa. IDPS nde kufa. Mboke kufa te. C'est possible totonga mboka. Non. Le lof omoni pena que incompétence na eux notoire et moni sami. Ce sont les aveugles, les tribalistes, les fanatiques bajoko ko continuer ko pesa yo motema. Na monate na Congo. Un président a ça la meeting balobane que toko voter yo lisusuté yango yo ngana nayaka na évidence hein na lodja balobi yo toko voter yo lisusuté et on a ça les démocratie. Ah oui, c'est la démocratie. Yemoko fatia lobengo que ça démocratie. C'est la démocratie. Mwana lobi yango. Ok, azala nangai na antaba bolinga babona lumba pona bakosalo eloko moko te ngana na ebisilo nayebi bango tozali na démocratie bakosalo eloko nayebi bango ngana mutu na fani na bango ngana kofinga Fachi est mon frère mais c'était un ignorant politique ndeko na lodja lobi bako voter yote. Je ne peux pas insulter frère le président mais j'ai dit ce qui est vrai. Fachi c'était un ignorant en politique. Fachi, Moussala né na Bruxelles, azalaki sécurité, vigile, Fachi. Na restaurant Les Carrés, et plutôt na boîte de nuit Les Carrés. Je n'ai pas insulté, c'est mon jeune frère. Mais je dis ce qui est vrai. Il ne faut pas confondre insulte na vérité. Mais non, c'est possible. Tous on a un nouveau départ avec la RDC. Obomi mboka te, mboke kufa te. Motolokola Joseph Kabila a tikala ko se plaindre na 32 ans Mobutu te. Laurent Désiré Kabila a tikala ko se plaindre na 32 ans Mobutu te. Mais yo na 32 ans Mobutu, ton père était 3 fois premier ministre. Na 32 ans ya Mobutu, ton père était PCA, président du conseil d'administration ya RSAI. Na 32 ans ya Mobutu, ton père, il était ministre de l'Intérieur. Yebisanga. À 32 ans, Mobutu, ton père, était vice-président de l'Assemblée nationale. Et Bakabwana na Mobutu en 1980. Pourquoi? Nouvelle génération, Sengeli Bayeba. Tangu Kalume, président de l'Assemblée nationale à Koufi, remplaçant Oezali valable. C'était qui? Etienne Tshisekedi. Mobutu a tient son domio. Papa Etienne Tshisekedi a sépélité. A bengi ba parlementaire musu basali nini union sacrée et na 82 basali IDPS mais oya yo union sacrée ozadango ya bichafu chafu bokabwana te opesi 6 millions de dollars bayera ba kinozo bambisi na Namibie batu ba fete ba chambre froide balinga ba tia bambisi ya valeur à 5 millions de dollars Fachi bongisa ki yango ngozala wapi Balié 6 millions, Bozu 1 million, Bopesi. Olivier Lembe, apesi bino mbisi. Congo ezaka Kinshasa, mbisi 1 million, ekolié sa Congo Mobimba. Kaka, tosukite, cousin na yo, allié plus de 7 millions. Il y a programme. Il y a G, il y a francophonie. Et soukite, Marcelin, allié Mbongo. Fachi, tu es sous la malédiction. Malédiction Zolandayo.
Tu avais dit les changements, c'est Martin Fayulu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera les fruits. Malédiction et Zolandayo. Tu es l'unique président au monde d'avoir prêté serment dans la langue yaba zabolo. Langue yaba démon. Ozo prêté serment dans français, balamoko langue yaba démon et koti. Voilà le mal. Deuxième incompétence. Au sali programme il y a 100 jours avec 480 millions. IGF Landela Fachi. IGF Landela Fachi. Félix Chilombo. Antoine Tshisekedi. 480 millions Kendab. Bolingo Simsa Martin Ndeko Vital Kamer et touche. Ndeko na yo ye wana Didier Aliembongo Chiyoyo. Basimbi ete. Marcelin ye wana conseiller na yo basimbi ete. Est-ce que ezali mosala ya conseiller ya mokonzi ya mboka po asala mosala o esengeli gouvernement sala? Non. C'est l'incompétence. Ne pas choisir le bon conseiller et ça incompétence. La responsabilité à gouvernement, au sali gouvernement parallèle à la présidence. Et c'est l'incompétence. Pourquoi tu n'as jamais travaillé? Alors je demande au très cher président de démissionner. 2022, Tosengi na yo o démissionner. Zala na culture ya démission, démissionner fachi. Au talisi incompétence na yo notoire. Au lieu besoin membre IDPS sur ce qui Marcelin, bo suspendre, bo longola Félix Antoine Chilombo Wachisekedi na IDPS. Congo et Koufate yonde obomi IDPS. Et ndengo sakani na nzambe. Comme la parole de Dieu déclare, on ne se manque pas de Dieu. Yo sakani na nzambe. Comment sakani na nzambe? Ozimboka olobi na bonzeli mboko na joie na stade de martyr RDC na bonzeli yango nzambe. Bato babi moni première fois muta za mboka apesa mona maboko ya nzambe. Lelo zonge olobi mboka ekufi. Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Tous ceux qui sont tout autour de toi, des pasteurs, sont des flatteurs, des impidiques. Ils courent, bazo courir avec Bamakango, baza divorcer. Même William Dikamwana, akabona na mwasina ye. Ya métis, ayakine na 1997 na Bruxelles. J'ai tous les documents ici. C'est vraiment regrettable. J'ai les documents avec moi ici. Dika mona sa aventurier, le président le pasteur ghanéen, un tintin, un aventurier, bazo lia yo mbongo, bazo pesa ye makambuda na présidence, aya alobi na yo, aujourd'hui 2 millions de dollars au PCA, 1 million de dollars au PCA, bakaboli na ba pasteur ozana bangokuna. Mais non. Chose grave, na gouvernement, nous avons 3 Rwandais. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda Rukemba, c'est un Rwandais touti. Sa femme Akoufa, Christine Nyakero, grande sœur, il y a Denise Nyakero, la rwandaise. Tozana Gilbert, Tozana Alexis Gilzaro, sa femme, Ozo Bimanaye, Clarisse, Oyebiango, conscience no Oyebi, Denise Payebiango. Tozana, lui, il est ministre de l'Infrastructure et Travaux Publics. Tozana Désiré, Miri Hanze, ministre de l'Agriculture. 3 Rwandais. C'est la haute trahison. Démissionne. Et tout ça, on a 2 ambassadeurs étrangers. John Nyakero ainsi que Jeannette Nyakero. On nomme bon ambassadeur. Dans la Congo, ils ont perna, ils ont yoté. Congo, ils ont yoté. Tout le bango peut tout le banakini bisonyoso. Congo, ils ont yoté. Outi awate, Félix, outi Kasai. Au Kenya, dans village à Mama Boti au Teporani. Maman Marthe, elle est angolaise de père et de mère. Maman Marthe, angolaise de père et de mère. Pour lelo na sukisi RDC. Ezamboka na yote. Ezamboka na biso nyonso. Félix Antoine Tshisekedi, tout n'a pas pasteur. Compter, peser et diviser. Bomo ina yo tikaliao. Pour sakani na nzambe, je suis un prophète surnaturel. Bomo ino ezamukuse. O sakani na nzambe. Ozu RDC obonzeli nzambe. Kaka yomoko oyeli susu olobimboke kufa. Te IDPS nde kufa. C'est possible avec un nouveau Congo.
C'est possible avec un nouveau Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo est là. Martin Fayulu est là. Moïse Katumbi est là. Moi, je suis là. Yope Congolais aux nationalistes, aux aliwana. Bokomi kozoba vidéo nanga ya kala. Tangu to benda naki na Moïse Katumbi Chapwe que je salue avec M. Salomon Idika Londa, conseiller spécial et politique, bokati kati bo balancer. Et comme ça la bangwe le côté. Moïse Katumbi n'est pas aîné comme Félix Antoine Tshisekedi. Salomon Idika Londa n'est pas aîné comme Félix Antoine Tshisekedi. Singa famille benda naka. Mikata nakate. Félix Ofinga Joseph Kabila. Mais au comment les locaux lécher sa patounaye. Bambiso yaki wana ya 1 million. Ya Olivier Lembe. Bon continuer qu'on soit ma vidéo nanga ya kala. Bozo balancer. Non, président Moïse a koyo kabinote. Salomon Idika Londa koyo kabinote. Na koyo sabino lelo. Un président le baka Mukongo macha mumenu. Muluba macha mumenu. Mungala macha mumenu. Chouaili macha mumenu. Jean-Pierre Bemba macha mumenu nanga. Moïse Katumbi macha mumenu. Salomon Idika Londa macha mumenu. Mfayulu macha mumenu. Delice Sanga macha mumenu. Odombo macha mumenu. Papi Gene macha mumenu. Denzel macha mumenu. John le King Bamwangi États-Unis macha mumenu. Macha mumenu zali as un nationaliste, c'est pas un tribaliste, bozala ndeko nanga mais non. Papa Etienne Tshisekedi akomaki mutetela mkoloni. Maman Martha zali angolaise de père et de mère. Bolo bali susu. Boya li susu de père et de mère. Maman Martha village natal né na Congo ezawapi. Il a sillonné les Kasaï 2 semaines où se trouve le village natal de Maman Martha. Et ça l'idée, elle est angolaise de père et de mère. Elle est des Malanges. Son père est des Malanges, sa mère est des Malanges. Mais bafana na Kasaï yangwa abotami na Kasaï yangwa yebi chuluba. On ne se manque pas de Dieu, Félix. Ta vie, peser, compter et diviser. Bon, moi, il tikali mokuse. O bonzeli nzambe mboka, après le bimboke koufi. Mikolo na etikali ya kotanga. Na lobi en tant que prophète. Et ba na Congo, na kolakisabino image moko. C'est possible de rebâtir le Congo. Vous ne pouvez jamais comparer Félix Antoine Tshisekedi, Yemwenyi, avec Ronaldo, Jean-Pierre Bemba et Ronaldo. On peut comparer na Félix Antoine Tshisekedi Yemwenyi te. On peut comparer Félix Tshisekedi na Martin Fayulu te. Bampé. On peut comparer Félix Tshisekedi Yemwenyi na na Lionel Messi, Moïse Katumbi Chapwe te. Yasa Yemwenyi abeta wapi. Congolais, c'est peuple congolais, n'a reçu que ça na image moko pour vous dire que rebâtir le Congo, c'est possible. C'est possible de rebâtir le Congo avec Moïse Katumbi Chapwe. C'est possible de rebâtir le Congo avec Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est possible de rebâtir le Congo avec Martin Fayulu. C'est possible de rebâtir le Congo avec toi et moi. Oh, yazali nationaliste. Moi, je suis nationaliste. Muluba, Mujila Kasanga Mwachimbao. Mais je suis nationaliste, je ne suis pas tribaliste. Total non image. Image kitoko. Total image mo kitoko. Au Congo, on a eu la ville de Badolité, mais Kachobwe, c'est la Saint-Tropez du Congo. Venez visiter le village de Kachobwe.
Kachobwe, c'est un peu l'histoire d'une rivière qui flirte indéfiniment avec ses côtes. Vue du ciel, elle est à ravir. Sa rangée d'appartements, de bungalows, son restaurant, son bar, son supermarché, son hôtel de tourisme, sa boîte de nuit, son hôpital, les villas de médecins, celles de villageois longeant l'aérodrome, son palais royal, son terrain de football, le stade Virginica, sa salle de conférence. Sa rangée de yachts et de pirogues, ses écoles, ses plantations et sa végétation luxuriante, tous portant les empreintes du rêve d'un ancien camionneur. Pieds à terre, à travers ces ruelles, des chevaux pur sang savourent le trot matinal. Non loin de là, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe partage une session de tennis. Le village natal le plus ultra-moderne d'Afrique. Il y a Moïse Katumbi Chapwe. Hier, sur le bas qui sont bondi, mingate bondi matamisala. Mou pompa, et zanga ba toilette. Papa Etienne Tshisekedi 3 fois Premier ministre. PCA, il y a Régide, il y a Zahir. 3 fois. Papa Etienne Tshisekedi Premier ministre. Bon, mon village natal, il y a Moïse Katumbi. C'est possible de développer notre pays. C'est possible de rebâtir notre pays avec Moïse Katumbi Chapwe, avec Martin Fayulu, avec Jean-Pierre Bemba, avec Élysée, avec le conseiller spécial et politique Salomon Idi Kalonda, avec toi et moi, nous qui sommes des nationalistes. Mou pompa Denise Akewese na Zamba 2 fois, azan infection, na partie intime. Mou kusa yandenge wana, azon melaba antibiotique. Denise akoti na mou pompa wese zate, a sokola na Zamba, aboya bangi, fechi ake sokola na Zamba. Denise ake na mou pompa sokolite, alali a sokolite. C'est pour la première fois de sa vie, alala la sokolate. C'est grave. Moïse, Denise Nyakeo, azan infection na partie intime. Pona nini, akoti na Zamba, Zamba, akeko, kosala kaka na Zamba. Mais bomoni Kachobwe, le village le plus ultra moderne d'Afrique. Eleki même Oyo, ya Papa Sassou Nguesso. Eleki Oyo, le village le plus ultra moderne. Stade de football, hôpital, nous faisons la carte de village. Ce qu'on va dire, on est à Saint-Tropez. Saint-Tropez, n'a Mikeli. Bandeko. Fachi a dessus les Congolais. Il a dessus particulièrement nous les Balouba. Yango na banako lobela kayopo batbachak espoir 3 ans. Bolbara Moïse Katumbi azalaki président, azalaki gouverneur, mais il y a un président, gouverneur ya Katanga, na président de la République aleki, bosom banda kuna poto, bosom banda kuna Afrique du Sud, asominda kuna relaxabino prochainement, il y a 6 millions d'euros na kat na Bruxelles. Félix. Mais mou pompa ake na village natal papa na koti na Zamba. Denise asali toilette na Zamba 2 fois, asali infection à partie intime. Tout ça c'est toi Félix. Alors le plus mauvais moment na ya passé ça la Kasai. Mawa. Tala. Bomoni, le village le plus ultra moderne. Ba Congolais, baza, ba Congolais, ba Timboka na Mboka na Bango. Yonanga, c'est possible. Mais compter, peser et diviser. Bomoine za mukuse. Pour kosi ke Mboka ekufi, Mboka ekufite. Ide pes neza ya kokufa. Obonzeli Mboka, ko Nzambe, apro yo lobeza ya kokufa. Ide pes neza ya kokufa. Chikicha, cha.